Bote balingami. Bande on ngoli bomo. Na muti kayo mo kate mo samba mystique. Faut mutaliaka. Bolimbisa. Dossier Dorcas. Ndoina ngai. Bandeko, tout le monde est moi sur les réseaux sociaux. Tala potan na lokolo. Awo singali sungi avant na anda comment ça je crois pas bomona ki. Bosunga ngata talaka bosunga ngai. Nga on a bout ko sekambi. Ana pas oui mais elobelne c'est que ça boende. Bon c'est clair que à mon ya mutu mo mesana na ko sengate ba pse no il faut lo bana kamera, il faut lo. Bref, je sais pas ce qui s'est passé. Mais est-il que ba sponsor ba monanaki? Et na Congo on a un cas général hein. Il s'agit pas il y a problème personnel na moto songolo. Constant na ça les que passe ya bato belé et comme Rachida pour na ba misusu. Na kanyi parenthèse na oya. Avant-hier, je crois 2 jours passés, dans mon vidéo, voyant Kabamba. Bande kona sukoli maboko pona mambo Dorcas nini. Tozoli Dorcas ndaku. Dorcas alobi ndaku ovana ote bazole appartement na nini na Lingwala ou soit batinde na poto. Ya okota na ndaku te. Bon alobaki je crois batebele bolanda vidéo ngata na yoki on bino so mam tato azoloba eza ya solo c'est que Dorcas ça a un problème ya motu. Ah oui c'est quand ça un problème ya motu ou bien peut-être cause à la problème spirituel parce que maintenant so basunga ba on te na vie ouais ou bien influence moko boye ya libanda batumso peut-être ba c'est que non déjà boye ba ti pesio mbongo belé kondimate kolinga offre wana te sengo kende poto soit nga c'est précipitateur ko ça ba analyse tel que vous me voyez là on ndenge lelo na réseaux sociaux ala ke lelo mo koti si Gabriel matière dans la salle qui analyse mon papa il y a passé à Marcelo il y a eu déjà des gens basala ba émission et je crois que c'est déjà 24 heures hein, parce qu'il y a la salle les jours après ba live temps salemi il y a bandeko il y a maman blanche na lingana yo kana nous na comprendre na zo tango digérer si faut na vérifier information ce qui possibilités aller na vérifier pour na roloba bien que ba fa ezanga apekati parce que toi bato lobby ba live etokaki ti le ba live ezo continuer et lo esalinga pas ceza na moni na ba live presque nyonso ba s'acharner sur la fille bato belé ba fingi e mabe ndoki comment mto ko na niveau yo. Na moni vidéo ya Dorcas na Facebook. Aolela. Abi pourquoi ba obep sa réputation na ngai? C'est tout ce que j'ai vu la suite na monité. Na lobby boy. Bandeko obozo sala ba émission sur dossier ya Dorcas. Est-ce que bo solina Dorcas? Est-ce que boy ki Dorcas? Parce que lobby na koti na live moko. Na moni bato ba yebi Dorcas ba mati. Ndeko moko a lobby boy. Dorcas atikel ko singa batinye na potote. Et non seulement ndeko wana batu musupe baye bazali po bat bazanga te moko o baza contre les prophètes o baye biye na bandenge moko balobi non papa na biso wana en tout cas ndeko ka bamba kozonga mabete hein na osa analyse OK nazoloba mambo na moni pe na yoki balobi no ka bamba azami su makasi surtout na mambo mbongo azanika bongo amuno makasi po façon sauter les premiers na marambongo bo je sais pas trop nga mutuna na ngezaka ke voyant ka bamba tangu yo lobi ko sukoli mabongo na mamba Dorcas ozongisi mbongo opesi Dorcas mbongo ne nyonso parce que mbongo ne za Dorcas ozongisi le mbongo na ye to ozongisi en pa bato ba pesa ki mbongo parce que na logique tangu yo lobi ko sukoli maboko hein il faut zo mbongo tout o ba pesi na komba Dorcas na oyo o obimisa po na mambo ndako ndenge loba ke no ozela bazongisa garantie okangisi yango nyonso osukoli maboko remettre ye ou soit OK ko yebisa bato ba pesa ki mbongo wana opesi bango obimi na mambongo mais tant que mbongo ngo ezaka na maboko na yo y a quelque chose qui cloche
bandeko mukonza mboka ale angulu mato mibale, ok? Bandeko o bo sali bemission bo fingi même na mwana batu bo fingi ndoki pona ni baparane basunga te pendant que baparane baza en vie. Batu bandimi ko sunga lelo ye alobake déjà nanu moboti wa bengana mwana po mwana andoki to po mwana amabe a irresponsable. Ah oui, ça peut choquer mais c'est ça la vérité. Nzora le marami no na été mwana na po ya na mokila senga te hein. Yo ne muto yeno sama ambasalite to benga ngo bongo voilà depuis bu mwana yo ke no sama ambo impoli ozuize mi oboti mwana ti doit assumer eza mwana ama be ti doit assumer ti a comme na âge à conscience adulte et puis au moni peut-être que na bandenge mo bo mo ko nyozo charge ne ezate azoko mizo déjà en charge de Michel Libanda. Mais situation de Dorcas c'est différente parce que il paraîtrait potana ezate depuis âge à 7 ans. Ok? Donc vous ne pouvez pas l'abandonner. N'a pas si bongo. Ataso kazando kito azamabe. A mwana bino. Mwana ya liboso na pona bato bazo finga pe bazo lobake no yeso ki nini. Tozo continue. Toke na likamba mbongo. Hein? Na lobi tozo continue likamba mbongo. Bon personnellement na bi mbongo place aussi te na yo kika ke honorable moko. Mutu apesi mbongo soki vice ministre je sais pas ya nini. Bato musuba lobi ono. Eza honorable mabindikolo bor mutapesi mbongo na ebite. Peu importe eza la mabindikolo bor mutapesa ki eza la vice ministre soki ya nini soki nani na ebite soki yona de vice ministre je sais pas trop. Mais est-il que mbongo ba pesa po esunga Dorcas, OK? Ce bon monaki ke bolibo zo la Dorcas ndako. Na yoki lisolo $5,000. Certainement c'est vrai. Pour anin bo proposa qui était to boyoka boyoka pour ça na parce que ndako ya chambre moko salon cuisine salle de bain toilette na plus ou moins $200 place à bien et comme monana na lobby chambre moko na bi ke banda una kine comme cher ouais ba deux chambres déjà ça ba 300 il y a moins cher hein? Et puis mata de chambre moko salon na ba 200 et comme monana 200 250 garantie so besoin net 5 plus 1 to 6 hein 6 plus 1 et kokana bien bon etika les belé bon dépenser même pas $2,000 bon etika les belé pour anin ko proposer était topé ko tourna e nyo vanda côté ni parce que après tout ezam bon na eza binoté faut que lokele ndako soki na masina soki wapi et puis ndako ngo bazolo beza bisiko ka bamba télé maki azoloba mais cette maison c'est très sale aza raison ko boya soki yango ndako ngo na raison ko boya eza salité ata soko ba novana ndako manzanza problème te mais le fait que ba pesi mbongo po esungai ndel ngelo ba geno e place nyonso ko mona ata ndako ba ngulu akeno kota ka parce que auti na ndako manzanza non c'est quand même méchant. Et puis par rapport à Etanaye, moi je crois que il fallait qu'il premièrement nanuko ba hospitalisé, il fallait qu'il premièrement na ba lukana no à côté hôpital azona ba soins. Et puis après parce que comme on a été lokolo moi je crois il faut avant dans l'hôpital hein. En tout cas na mon ngate modèle na monel poto na isa moins somo. Ya moins somo. Et batu ba yo sala émission. Qu'est-ce qui prouve que Dorcas a signé poto to a signé bazwela appartement ndenge prophète ekoloba nini ezo prouver yemo Dorcas mutayebisi bino ke na signé poto soki eza yemo mutako yebisa bino OK mais soki eza yemo côté moi je crois que beaucoup ndimaka bonté parce que prophète mutalobi kabamba selo bato bayebi balobi c'est une personne oza prête à tout pour l'argent en tout cas a rolimbisa ngai kabamba tango passer wala sabane ko tomboka wa akangisa bato sope bosele ba complot kabamba bima alobi ke azaki témoin à mon place bazotonga pasteur walesa un prophète s'il vous plaît habillé à rokenozala témoin de justice il faut pasteur walesa kangisa batuwana kabamba o serviteur de Dieu un enfant de Dieu et lora liboso ezalaka pardon na bolingo nde fois zala na auto pas manifester la kisana mokili kabamba lobi te trop c'est trop faut bakangisa batu wana nyonso wana pona nini abe madiswa bana ezana sima encore passer à l'aise à défendre et juste quelques temps après tout le monde a bambana plâtre na lokolo juste quelques jours après vous comprenez la range nzambe pour ça avocat du diable moi c'était ça le message que Dieu m'a donné nzambe muta frappa ki pona lokolo wana limbisanga mais c'est ça la vérité na vie kongola linga ko liar même place ko liate la famille on continue
na banda koloba Congolais il y a quand même place à relier. Congolais même na matanga alinga ali mbongo. Lolenge moko ya mabe, comportement to pe caractère moko ya mabe et kota na misisa. Génération Mobutu Nyonso. Génération les pères, génération les fils, génération Félix. Et c'est dans les sangs en fait. Congolais, a ça ba démarche à matanga, ok? Déjà ça on habite tout un objectif ya azo mbongo. Ake o mona ministre Songolo, ake o mona pasteur Pakala. Pour habiter on mbongo ebima. Ba pesi 10 000. Alors on a 7 000 à tirer la poche. 1000 peut-être pour na bandeko tam so ba accompagner qui pour à côté na kati yemoko. Non bilobo zo bo kabola. 1000 mususu, 1000 combien tu as 2000 d'ailleurs comme ça dans la famille. Comportement congolais. Yango bomoni Congo est décollé te. Congo est marché te. Bon di melanga. Bomoni classe politique wana et soukama. Mais tant bato wana ba nyonso ba kolongwa. Ba o ba roya après. Risque za baza lolenge moko parce que c'est leur mot et c'est inné dans les sangs congolais. Bomoni bat ba obongisa Congo, bat ba restaurer Congo. Et abano ba botami na poto. Et abano ba botami libanda. Ba vandi libanda. Ba koli libanda. Ayata musumu na moke. Pourquoi? Parce que ba na mindset mo est différent. Eza ba biso to koli na ba poto. Neto obongisa Congo. Sinon les restes bomoni ba na Congo. Ndenge moko ba ope ba ya poto ménage ke mukolo ndenge moko yango moni malgré fait fatia Congo li ba master ni tout ya staff fatia wana bana poto mais ba sale lote ba ibi ba mbongo ba zongi sa ona ba poto ba koti na ba banque zongi ba Belgique zongi ba France musu boum fait ambiance eza lolenge ya Congolais Congola sungate Congola ebo sungate Congola ebo sungate Congola ebo bongisate Congolais liaka mbongo matanga. Mbongo ya bembe mutu akufi. Asali soit déjà ba démarche, mbongo bimi ale mbongo. Tant kunda sista kufara asala émission mo vidéo mo wa boyoka ba na loba. Déjà la clique groupe ya bato moko. Ba yembi na nkolo, ba teyi, ba pasteur. Soki bembe ya chrétien, o moyembi. Oh pasteur prédicateur balia bambongo bangindara et ba yebi bato wana et tant kunda sista kufi groupe musu esalemaka neti ya rébellion ya révolte parce que ba o wana ba oneka bato bazoka ba musu ba botamaki après non ba onte ba bale mingi bangindi mingi donc ba o tete yote bino boyima bosala na matanga ya bandeko depuis Congo ezala Congo ya matanga ebimisa bon neta moloto te. Yala mutu mota munena lela malongola ale moloto depuis Congo ezala Congo. Moloto balela partout. Botu na bato azaki chargé na mambo matanga so ba ofungoma. To bato ba yebi. Ebemba moloto ebimisa entre 300 à 500 000 $. Botu na bato bazana kini ba journaliste ba website no mamna website neza solo. Ba mongo utana ba département ya lolenge na lolenge. Wana en Afrique, na Kinshasa kaka, sans parler na poto. Ngana mboko naza. Ba collecte salema live na ba émission. To vanda to Hollanda. Na chaîne Moro Songolo. Bat ba obenga ba otinda bambongo. Mais tant ba loba ke non, to kangisi autant to otinda bandiko to talana na ba misu. C'est une blague ou quoi? C'est vrai ça? Et un nenga congolais. France bambongo ebima. Partout bambongo ebima. Mbongo ebima na matanga moloto. Na ebembale moloto. Moi si na na bana ne 4. Ezaki suffisant pour baso mandako na kin. Et puis après na mbongo mususu bake poto, bake vanda kuna tam sunde mama na kufate. Ouais, je vous dis vrai. Ya lolenga congolais. Congolais li na place à roleate. Pas ya mutu ezala rachida pona ba misusu.
Ah bon monde ni na dossier na to ke kana déjà mon eta kosunga yo yebi côté to robeta porta ba singe bandole la ngringre ya honorable ndeko moko OK d'accord y a pas de souci passé to benga kuna amna mama Oliver mbongo ebimi mbongo na ti ezo bima ti bango bazoke ndozwa eza po basunga penza te eza po bango bana besoin mbongo mais neti to zui yango to pe to sengi to lobi ke eza po to sunga do to longa mwanda mo po to pesa. C'est ça mentalité congolaise, ce qui est triste. Surtout changer te eza passé kongola lingi mbongo ya moni lelo bat ba après même mboka so ekufe kende so ba kozwa bazwa so ba kabola to zakuna te me biso mbongo na biso abosana ka kufa lobi aotika bana et peuple ezanga patrie ezanga mabele et un peuple le plus malheureux na mokili. C'est ça. Nous avons besoin de renouveler l'intelligence. Il n'y a pas si peu que Dieu nous aide. Ils ont passé. Pour la bande de l'émission sur Dorcas, personnellement, je regrette. Hein? Mais bon, mon homme, toi, a vie, a une opinion, a une monnaie la makambu. Dans le but que la fille, la petite Azali, ce qui est parfaite, to mamio sur le but pour naïsa lokuta, mais des fois, tu me garoches en place à Baninga. Pour battre mon sous, je me pénètre moi jalousie, mon honnêtement, mon thème, mon belé, bon, yé, pessier. Maza la famille, bon, famille, son qui était pour Anine. Et du coup, ouais, bah, profiter, pégan, à l'euro, les gars, bah, finga, bah, sabol. Et là, bah, tu vas fingi, moi, na wana, yako finga, bah, live, salemi. Bazo finga ya zando qui sait kazando qui sait que la Bible dit celui qui souffre a droit à la compassion de son frère même s'il abandonnerait les droits chemins. Le fait qu'elle souffrait a mérité compassion. Qui sait tam susu eza kozia songolo pakala to raison songolo pakala mot peut-être salike allo belo romo songolo. Bien que ma bongo pe lo moto za ça isola ça yene za mamba solo to nga rocha toujours na pesa baninga plutôt ba ko réfléchir ça liboso avant ça koya ko sala ba conclusion ndama sunga ina bité maman so na niveau nini je sais pas mais normalement il faut bien interner le colon il faut bien interner et na bité so senga ba soin normal ba sala en so nini je sais pas ou bien il faut ba katango je sais pas mais je ne souhaite pas ba katango nzamba okele ma pas sunga. Et non seulement ça, basala nzambe ya solo bazape. Oyo bakota pe ba réseaux sociaux. Bokoka ipe ko keno ko apporter apport moza spirituel parce que comme on a potana na koyoka basangonde bazolo bakeno depuis âge 7 ans et autres. Mingi zate to mona kinduki partout mais mingi ba bilora bongo. Ezaka mingi o so bolandeli non. Et za maman molini na kati. Et des fois sans toutefois y mort la personne. Azala auteur. Ah oui, ma famille a maman bébé. Tam so le gambeka. Ou bien le coloane ba l'exemple mbeka. C'est faisable dans le monde spirituel. Donc, dans ma salle, ça les grâce. Moi personnellement, na oki les marrant. Na oki les pendant marrant dans ma sungaï. Et c'était ça. Non, le rebalan a bandé quoi. Tous en a monté ma sunga. Sans qu'on s'attendre à quelque chose en retour. Maladie wana ezo rongé mboka ya mbo le mboka ezo bongati même na bano ba obota masika o bana Congo ba komaka na esprit ya alia ne omo se kisinga aza en France to soleil na lobi mama na mboka na ça ne va pas ozo luka adresse okuta na bana moi mike na nzela boye bien te za place boye et puis après ta ba olobi merci bon merci bazo zela balia bon merci ka pamba. Il faut pas savoir son mbongo. Mboka ne komaka bongo. Mutu ke kufi, ba petit boy rochapoa, tout. Il faut balia. Il faut que tu le bon aposo bimisa basunga jamais ya pamba. Or Bible zoloba, bo pesa sans qu'on s'attendre en retour. Oyebite lobby, yo po okuta na problème. Et bato ba kosunga yo. O pia bango nini? To est-ce qu'il faut ka opesa bango? C'est ça. Excuse me, put back. C'est ça. Minga olobezali mais to lobi essentiel et en même temps et ça passe makasi. Que Dieu nous aide.
MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.